L'histoire ça continue, voilà bandeko. 6e partie. Likambo na Sergei Oyo ezako kima. Voilà to moni ba réalité bandeko. Nzoka ba esprit ya cette vierge esilika banda bambula. Mesuka nango esengeli bato lelo bazonga na histoire. Bakota na kati ya ba esprit na monde spirituel. Voilà tozomona réalité ya mboka ya Ebenato. Ah, batamboli. Mwana mwasi Mirioma aza mwana kasayebi mingi. Ah. Eloko ni nebeti eko mbala moko alali susu. Koko famiso kokite. Baye awapona ye. Banani ngo baye wana. Ezali bato batela kama bele oyo. Kanga monoko. Zela silence. Ayebi à comprendre. Eloko ni nesalemi. Voilà deux esprits baye. Voilà basimba bazete. Na banzete wana puissance moko bimi. Bazop talisa yango sikoyo uloma. Epai wapi puissance ezo sala pona kosala nini toyebite. Disparu. Ah, simanango nini? Oh, nini kaka? Yepa alamuki. Siko wana ni sopona nini yo? Kaka bato bazana motema peto nde bakoki ko niata mabele oyo eza ebombi les 7 vierges. Wana ezaki nani yo? Nani yo? Essayez de continuer. Bangwana bazo continuer parcours. Ah, Oloma, ça va? Naoki posa mai. Posa mai na mela mai. Mongongwe kaoki. Ah, siko, qu'est-ce qui se passe? Tozana mboka aloche. Awa, eza mboka mosusu. Mabele oyo, puissance moko te salaka. Magie salaka te. Kindoke salaka te. Zela malembes. Mais tosuki, siko to banda wapi? Tosala nini? Zela. Ezali awa. Bazali awa. Baninga nanga bazali awa. Oh, yepa komo mona baninga ne bazali awa. Eloko azomona a sentir présence ya mai. Eloko azoluka aza prepozo yango pembeni wana. Ah, c'est comme si mabele bakoti makamne se pese melamba na liloba ka kolobika liloba yango moko pesami. Asenge mai ebimi. Azomela mai. Mais bandeko ezala pe likama te po yo kaka o mai omeli mai ya banzambe ekosenga sacrifice. Oyo kaka o mai omeli eza mai ya lelo te. Po makambo tozomo na film oyo na mai ekomo bangisa. Ah, Nwando pa meli mai. Bakomi mibale batu ba meli mai. Potokomi komona kaka nyonso na kati ya filme pe na parcours na bango. Eloko nyonso basimba kezaka na sens. Elobaka mingi. Elobaka makambo na sima. Mirioma pa meli mai. Tolanda. Enfin, et voici la terre, mabele oyo, et sika wapi bakunda les 7 vierges. Ah. Nzoke eza histoire oyo bombama depuis des siècles, bambula na bambula eleka. Eza na misatu ba parvenir konyeta mabele oyo. Miriam Masimbi puissance. Voilà l'histoire za kopela mwinda. Nzoto nanga moto siko tokomi wapi ona sobanga ndenga mope na zomo nanga pe kobanga kanga munoko na yo oyebiteke mabele oyo ezaka na mato yo kaka bozela nga yawo sirma ba réaction sala maka moto ayebite bango misatu ba yebite ba réaction ni neko salema yango bazobanga azuli so akitisi
réaction moko kosalema me toyebi te ekozala ndenge nini totala kaka. Bazotala tozela tomona eloko liso kosala tozela totala mouvement ebandi otambula ebandi kotambula na tombe moko oyo bakundaka ba vierge alors que na présent alors que bato mosusu bazo protéger bango na parcours toyebi ba puissance oyo eza kotinda bango awa tomoni banzoto na bango parce que basali voyage na molimo nzoto nde tikala banzoto tikali mpona koyamba ba puissance oyo ekosimba molimo. Voilà mibale balobaki bazala ba volontaire bandimi parcours bandimi kosala oyo mpona kolibere mboka. Awa bandeko to bandi bongo 6e partie na kati ya Glive. Voilà histoire balobi cercueil oyo ezokima. Voilà nzoka to parcourir histoire ya kala ya mboka ya Ebenato. Bisika oyo bato batikala kokoma susu te. Histoire oyo bato si babosana na mboka. Voilà na mokonzi makambo mosusu ayeko apprendre ngo kaka lelo. Awa totomoni les 7 esprits protecteurs. Baza 7 pour ba protéger babatela les 7 vierges. Babatela ka esprit ya 7 vierges oyo lelo batu moko bakeko kundola. Baza pe obligé na ngambo yo basangana pour que ba combattre batu nyonso balingi kokoma na mabele ya ba vierge. Et voilà basangani balobi tozo batela esprit ya ba vierge. Réaction. Babandi ba cérémonie. Bango pe balingi te moto simba mabele oyo. Balingi te bakundola les 7 vierges. Baboyi ba simba esprit na force ya ba 7 vierges. Mais pourtant ba cercueil lelo ezako pepa ezo tambola ezako kima na mboka ya Ebenato. Awa na palais royal ekomi réalité o ezo wumela ti lelo ezo sila te. Ah bapaka bazongi. Ah s'il vous plaît bofanda Igwe makambo yo eza likambo te ya kofandisa biso nanu ozoyeba makambo ezosalema awa te Igwe toyebi malamu moto epelaka na zamba etikaka nzete moko te soki nzete moko eziki mosusu kolanda Igwe tela moto epeli tozela te mboka mobimba ezika nanu bongo toluka ba solution ya solo boye eza boye bapaka mokonzi soki tolekisi ntango mingi eza kolakisa suka na biso to perdre temps ebele fallait to utiliser yango toluka ba solution na makambo zo la biso sikoyo suka na biso emonani Igwe oyebi jamais tokoki kotalela mokonzi oyo azangi maloba pe mokonzi oyo azozwa décision te Igwe est-ce que tozaki ba conseil malamu te liboso na yo oyebi bana mboka bakomokima 7 cercueil eza kopepa libanda na palais royal sikoyo ndenge toza awa tokosupporte ti wapi totalaka boye ah ekomi boye te quand même bapaka bozela te. Ah bon? Mais pourtant combat eza bisika mosusu. Réaction ya lisu. Et comme kolamusa esprit ya ba 7 vierges. Ah. Moko alamuki. Bango wana bazotala. Esprit est frappé, lumière ebeti na misu. Oluma bandiko simba misu lobi misu langa misu.
asimbi miso ah nzoka baza na pouvoir ya kofongola bamiso na bango abandi kosepela ah mais makambo esili te voilà ba vierge basekwi babandi kobima na mabele me bazanga mitu banzoto ya pamba mitu ekenda wapi tolanda banzoto pepi besiko bango nyonso bake wapi bake koluka mitu na bango esengeli tolongwa wana mbango ebokasi banganga non tobima mbango tokende mitu eza wapi basete vierge basekwi bandeko befenema nzoka nde chaque événement ekosengaka baluka basacrifice baluki bakende bakima babimi bapoti mbangu mais en fait tomoni mabele bakundaka les 7 vierges réaction tomoni pe banzoto na bango esekui voilà les 7 vierges baye na présent na mboka ya Ebenato bazongi enfin eloko bazongeli bandeko mitu na bango ezate mosusu abimi baye na présent bauti na temps ancien bauti na tango akala mais lelo na mboka Ebenato eza na bato bazotambola na kimia pe bazokota zamba kobukaka pe bakoni kokende chasse kokende na pêche pe na bilanga awa bana mboka kaka ndenge kaka toyebi bazotambola na bango pe na kimia na nzela landa bazokende na bango bazotambola présence ya les 7 vierges bazokima liboso na ye mosusu abimi bakomi kobima mystérieusement bato bakomi kobanga bazobanga présence ya les 7 vierges aluka nzela boye bakaneli moko seke bazalaki na posa na ye mbeli ebimi likwangola apasoli bisika bazokata mitu tokotanga eza 7 têtes bazotambola mpona koluka mitu ekomi basacrifice mosusu bandeko makama bazotambola na présent baye bazongeli mitu voilà na nzela tomona mitu eza kokweya et les 7 vierges bazolokota mitu wana mpo base servir na yango bangwana batamboli est-ce que tu comptes 7 ekoki il faut 7 têtes pour na 7 vierges basacrifice epai bamisusu bazaka ba innocent lokola na nzela na bango nde bakutanaki na bavierge bakati mutu somo bandeko na mboka ya Ebenato voilà bibembeza kopola nzoka eza histoire ya kala nde zongi lelo alors que na sima ba pouvoir o ezo protéger pezali bango ne batinda ki balembi te ikuku na bato na nguya mibale oyo balembi te ko zala sima ya bitumba oyo bango nde ba comprendre histoire malamu koleka mais pourtant bisika bitumba ezali Nwando na Oluma bitumba oyo esaka makasi tolongwa watokima me bokima ti wapi bapema sesili esprit oyo ebatelaka ba vierge me bato balingi nini
sikoyo siko to sa nini yo mais bandeko bana mboka ba comprendre te ndenge nini makambo yezo sila te bazo kimisa bibwele bazo batela mwanda mbo batikali na yango tremblement de terre esalami na mboka bato bazanga explication bakimaka nzela nyonso bakokimela babatelaka molimo mpo balingi mpe bakufa te lisolo bazobeta na bango bana mboka bazotambola nini ekosalema tolanda moko liboso azopota mbangu tala na miniti oyo ko bato bazokufa esprit ya liwa esprit de mort ezolanda keba oyo abombika akoni alobi akokufa na koni na ye mokonzi awa tina palais royal makambo yaka mbangu kangalaka valise wana kangango mbangu bongiselanga valise mbangu mokonzi tala nakofanda susu ate nakoka te na malamu nazonga na mboka ya baboti na ngai ce n'est pas le temps kotika nga boye okende non zela wana te igwe limbisanga naza pre na kende boni mabezo beta biso ba frappe tokufaka na misu na batu boye les 7 cercueils eza kaka kopepa libanda etelema ezo bouger te epanzani bandeko bibembe komi polele bibembe polele bandeko bazoka kaka makelele babandi kobanga voilà nwando na oluma esika banzoto na bango tikala comment ça bino boki koyiba eloko eza secret pe batama nani ataki au gardien ya liso wana ata banzambe bako répondre pe na question wana kanga mloko na yo nani a commission mwana banzambe awo comment osti ozoloba na makambo banzambe bayebi te de mokolo liso ayebani te tala na nzela mwana mwasi awuti wapi mbala moko kaka na kati ya potopoto amisopi alali ndeti moto moko azwi bampeva milimo bareaction oyo nde ezobeta mboka ya ebenato bareaction bele bandeko tolanda bato nyonso bakomi kovivre makambo bamona te comment ça otelemela mwana oyo aza mwana milimo mirioma comment ça ndenge oyebi awa bato na bomoi bakotaka te babeta boye miroir ebateli bango protégé dans un miroir lokola liki moko ebateli bango bazo frappé po baboma babebisa nzoka nde liki ila vitre liki ebateli bango voilà bibembe ba cercueil ekomo panza na bibembe bandiko bimalibanda 7 cercueil ebimisi 7 corps eza kopepa likolo ya palais royal omoni makambo nalobelaki yo nalobi azwa bafalisi na yo nyonso ozongisa na kati mbangu sikoyo bazongisa bafalisi moto nyonso azala awa tobikela yango biso nyonso okima wapi obikela wapi mwasi oyo ozonga na chambre na yo boye mokonzi na bareni mpe babangaka liwati yokanisi nini awa na pase esika bitumba ezosalema me miroma kotika biso te pardon telema alali na se bakanisaki mwana akobika na bango ntina suka mwana moke akatani voilà ba esprit méchant ba esprit oyo ezobatela les 7 vierges et les 7 esprits basiliki tolo bakoboni bango nde ba éliminer moto bango nde moto babomi mirioma bami bango batikali bayebi te babanda wapi
mais na présente la bibembe ezo pepa kaka. Et baye ko affronter réalité. Baye ko affronter réalité na palais royal. Bazo chasser ba esprit oyo eza ko pepa na kati ba cercueil. Baye ko combattre présence na bango. Mais présence na bango pe ezo senga likambo moko quelque part ici là. Awa nde makambo ezali bitumba mboko ezali awa. Passé na présent ekutani. Botelemeli les sept esprits oyo ya banzambe. Bango bakokufa. Ba frapper bango balali. Balo batenge bakufi pardon. Ba frapper bango. Voilà total à siko mokonzi. À se souvenir tant basalaka voyage à penser. Oyo eza ba sacrifice et salamaka na mboka ya Ebenator na tango akala. Tozongi na histoire. Nzoka mbeba o salamaka na mboka batu babomba ka vérité. Babombi vérité likola lokuta na bango bake ko sacrifier cette vierge. Voilà l'histoire. Lelo esprit ya ba vierge eza ko se venger. Selon demande ya Nzambe na biso okwani. Nzambe ya protection pe ya provision. Ngai mokonzi ejamatu. Ngai nazali igwe ya mboka Ebenator. Na liye ko sacrifier bana basi oyo. Ezalaka histoire oyo lelo batu babosana. Bazalaka sacrifier na cause moko juste te. Lokute moko lobamaka. Batindi ba sacrifier ba vierge. Ememaka ngambo. Ngambo yango lelo batu bakomi kofuta. Makanisi ezongi na sima tango mokonzi amonaka makambo oyo. Na puissance ya banganga basalaka voyage dans le temps. Bazongisaka bango na tango ya kala. Na tango wana ba sacrifice yango salamaka. Bakangaka monoko bakoka koloba te po ezaki tango na bango te. Basistaka na ba événement oyo na voyage ya temps. Ah bon? Mboka oyo Ebenator lelo topanzani. Tozana kobanga. Mboka ekoti désespoir. Bana mboka na ngai bango bakimi po babatela bomoi na bango. Ata kutu ba membre ya cabinet na ngai bakimi ngai bakei. Mais Ebenator mboko ekokoya te. Jamais. Atako passé ekobeta biso ekobeta ngana ndenge nyonso. Mboka Ebenator jamais kokoya. Ngai na ko abandonner jamais trône na ngai. Ba trône o batata batikela ngai. Parce que na bota mapete lokola impéré. Naza igwe. Nazali liso banzambe. Nazali mongongo wa banzambe. Nazali litoyi ya banzambe. Nazali lien. Relation entre ngai na banzambe. Ya mboka oyo. Na yango jamais nakoki kolenga lenga. Pe nakobanga te. Nakovanda awa. Pe nako défendre trône ya batata na ngai. O banzambe ya mboka oyo. Atako pasi nini esengeli biso to supporter lelo nakokima te. Yango na beleli bino. Bo défendre bana mboka na bino. Bo défendre mboka Ebenator. Bo défendre Ebenator. Nayebi Ebenator ekokoya kate. Alors que na tango wana ba cercueil libande zo pepa. Na mai eza kotoko. Bande kotala mai eza ko punja punja. Alors que bitumbango bandi ko kenela na ndenga mabe. Bato sengela ki ba défendre cause ya mboka balali na mabele. Maka Cecily.
azozo eloko. Alors que mayela bitumba fallait babundela awa mwana moke alali déjà. Tala likolo, tala. Basutuki mbula makase beti. Mbala mako mbule kwei. Elinkolo banini. I can hear their footsteps. Nazoyo kama kona bango sana nzela. Bazali awa. Makola banani. Nayebi ke baninga nanga baza mosika te baza koya. Mbule zako kweya. Oh, mbule kauki. Balimwe bakei, balimwe na misu na bango. Bayebi te bakende. Bango bakende, bango baluka bango ndenge nini. Miriam atikalaki aningani. Moto epeli lokola lumière. Asekui. Atelemi. Oh, nini tikali. Les 7 vierges bango moko batelemi sima ya Mirioma. Ah, ce n'est pas possible. Makambo esalama ikoko songa te. Parce que bobo makaba innocent. Yeba ke mabenyo so bosala ekobima na poisa. Wana eza prophétie. O esengela ke salema. Pe bango moko baponi. Basa la vengeance ya bango moko. Et les 7 boyebi boboma bango na likambo oyo ya lokuta. Bino nyonso boko futa na masumu na bino. Miriama dispari. Esengeli sikoyo les 7 baya ko se défendre. Igwe moto moko te akote ya moto passé ya zamba nyonso koleka gorille o sa wumeli na kati o ezaka mabele na biso eloko moko te tokoloba toyebi te. Eza impossible. Atako nini moi soki bime kongala jamais tokoki olinga passé ya kolonga biso tondimite bazambe bayeba ete lelo totelemeli makambo mabe bakoko na biso basala pe toyebi ke conséquence wele kobeta biso te. Igwe awa totelemi parce que toindimi ke ebenato tozo mérité te to vivre makambo mabe batata basala toza prêt to bunda tina suka to bunda na likambo toyebi ne makambo toyebi te tokokufa te. Igwe biso toko continuer ko bunda bitumba oyo tina suka. Tika na lobela yo awa toza lokola bato o bazo vivre ba conséquence toyebi te. Tokoboya oyo eza mabela bakoko na biso na pouvoir oyo pesa melingai lokola Igwe ya mabele oyo na proclamer que une fois de plus mboka ebenator eza mabele toko défendre eza ndako eza mboka bakoko pe toko bouger te toko kima te tozali awa toko bima te. Igwe awa mboka na biso toko kende te. Les 7 vierges na ba esprit protecteur bakolo makambo basimbi makambo et les 7 basangani pour combattre ba force ya lokuta oyo bomba ki vérité. Voilà le passé na le présent. Écoutez-ni pour bunda pour la vérité. Et face à face, Myriam a quelque défendre cause. Les 7 esprits protecteurs, balingi ba protéger vérité oyo lingi kobima. Balingi ba bimisa vérité te vérité kobima kaka. Les 7 vierges ba sekui. Bakoboma oyo nyonso abomba ki vérité. Et voilà les 7 esprits oyo tozomona bakokokate jamais. Kobomba vérité libela eboma makaka jamais. Wana les 7 pour la vérité na les 7 pour la lokuta ba battre bango voilà ba beti bango et suka nango bango wana bakei moko atikali awa moko ngo teti babomaka 7 vierges pe balingi babomba vérité nzoka vérité elelo ebimi libanda
Et voilà, bato bazo défendre vérité babunda tina suka. Mirio Mazako de se défendre. Moi na moi c'est lingi pe vérité yebana. Okanisi ozana makasi ya kolongola. Eloko yosi to bomba kala. Yeba yango oza zoba. Pokende kokundela makambo si bakunda. Ese kenda eleka libela. Okoti makambo yo. Okanisi yonde oza mwasi na nguya. Okanisi mena lobela yo. Atako na tango yo. Batu bako se défendre, mais c'est déjà trop tard. Miriama, suka no yango yo. Arrête. Suka. Ba défendre ye. Mi bale babimi bala moko bakati likambo. Ah, eloko tozela kite. Yo pe tozela kiyote. Ah bon, okanisi oko se défendre pour que olonga. Ah, bozo kufa bino nyonso. Arrête. Lokuta kosa. Okosi. Oyo bazambe baponi pe balobia kokufa kokufa. Tango so na yokoki suka. Apanzani. Apanzani akei. Basuki si motoyo. Molimoyo. Est-ce que ça va? Ah. Likame ko isikoyo. Ezo bete na mboka ya Ebenato. Voilà, akoki komona ngona mosika. Et sur place, réalité yango na mboka ya Ebenato. Ba cercueil epanzani ebimisi bibembe. Bibembe sekui lokola ba mort vivant. Bibembe bandi ko tambola na kati ya palais royal. Bande ko ba cercueil bandaki ko kima. Etelema likolo. Eumeli. Epanzani. Bibembe tamboli. Qu'est-ce que c'est? Ah, bande ko seke bitumba o esili nanu te. Et voilà 7 corps. Et zongi na pema. Les 7 corps et bani ko tambola. Ah, eloko nini bandeko etikali ezangi to monako? Nini yango kaka etikali to mona susu? Ah, ba mort vivant. Bibembe sekui. Injustice eza mabe bandeko tala makambo salama lango kala. Babomba kalo kutembo ko elukaka makila ba vierge. Makila wane bandiko ganga pelelo et se venger. Et les 7 vierges balingi ba simba likambo bango moko. Les 7 cercueils ebimisi bibembe na kati. Hey. Bazo tambola ko. Direction bazo landa. Tina trône ya mokonzi. Bazela kaka. Voilà contre-attaque. Ba contre-carré bango ba telemeli bango. Bitumba na kati ya palais royal. Voilà ba poussance bangange suki merci. Les 7 vierges ba eko combattre ba bibembe. Et les 7 vierges ba kwa ici ba kimisi bango. Mbala moko awa batikali baeko la musa balamusi force ya banganga force oyo ezalaki ko protéger cause batala boyele bamoni les 7 vierges. Oh bino bancetre na biso ya mboka Obenato motema peto pe boza ba innocente na tango nyonso babandi koloba soki mabe koti batu bakoyeba malamu te bino bo défendre malamu pe cause ya mboka oyo boyebisa bana na bino pe ba génération nyonso histoire na biso awa batangi bakombo moko moko kombo yepe kombo botanga bakombo na biso bino bopesi biso kimia milimo na biso kende na kimia bakei mbala moko kopema délivrance ya esprit. Délivrance, il y a les 7 vierges. Bango pe bakeko pema libela. Enfin, ba empêcher lokuta et ko frapper na ba forme nyonso yaki ko beta. Et voilà moko le sengo bango bazela kande yangoyo. Et bitumba oyo esalami na porte ya palais royal. Na trône ya mokonzi. Ah. Bino bozonga epai wapi bino bouta. Parce que boyebi esika mbisi azali esika mai ezali esika baninga na bino bazali pe ba rêve na bino ko sala réaliser
eloko moko te nayebi eza malamu koleka vérité ezosenga ba sacrifice pona ko défendre yango soki yo tende tokoki kokoma wa te toyebi yo sikoyo oza motema malamu moko te akomaka oyo azali soki banzambe ba permettre yango te Mirioma ozali tellement tendre oza malamu pe tomoni ba qualité ya malamu kati na yo mwana na mokongo mama bosanaka ete yeba yango nature oyo bozomona eza lokola mwana na ngai nakoki jamais kotika nature mosika bangwana bakabwani enfin moto na moto azonga na esika na ye esika batikaki banzoto na bango pendant ke bazaki ko combattre na esprit voilà bakendaki mobembo pe bazongi pendant ce temps bazo célébrer déjà victoire na palais royal milimo euti mosika eye kolata nzoto voilà total la phénomène Nwandona uloma bazongi en même temps que bazo célébrer elonga victoire enfin libération baza libéré na esprit à cette vierge baza libéré na ba force oyo ebombaki lokuta mboka eza libéré na ba frappe na esprit de mort oyo nyonso ebetaka mboka voilà loyembo ya sika na monoko mabina mbonda pe beta enfin tomoni basalisi feti enfin bamoni lelo ya solo toza libéré na bambeba bakoko basalaka pe batika kala enfin lelo bana mboka batambola bato nyonso basala misala mokonzi abengisi bato bafandi na palais royal mpona kosepela elongo et voilà mokola sika bato baseki basepeli babini igwe bana mboka matoko zio Sunshine has returned to Ebenato. moyela moki susu lelo na mokola sika na Ebenato Today is a wonderful lelo eza mokolo ya malamu na histoire ya mboka na biso. About 3 weeks ago, Il y a 3 semaines mutu moko ndimaka teke lelo tokosangana awa mpona kosepela because of the parce que calamity that toyebi bambeba toyebi liwa toyebi ndenge ebeti na kati ya mboka oyo kasi banzambe ya bakoko na biso balobi non Ebenato must be Ebenato esengeli ezala libere lelo Ebenato eza libere and we are happy. pe toza na esengo But you see, mais bomoni the history of histoire ya libération ya mboka ya Ebenato ekoki jamais kozala complète without the soki contribution of two totali girls, contribution te ya bana basi mibale indigents, oyo baza kaka who swore bana with mboka their lives bajire that they must balapi ndai Ebenato. ete bakosala nyonso I am mboka ezala thankful libere these girls are here with nasepeli bana basi mibale yango bazali us. awa Who are they? bango banani Mwando Nwando and Oluwa. na Olowama. Could you stand up? Ah, botelema bana na ngai botelema watomona bino batelemi lokola balibératrice bango nde bazwaki mokano A lot of risk omoni tala bana basi to ensure the survival. batali riske te mpona koluka survie ya mboka oyo Their parents are here. nasepeli lokola baparent na bango bazali awa bazala na kati ya milulu oyo igwe Sit down now. bofanda na bino I am giving you bon my nazopesa word bino liloba na ngai lokola igwe ya mboka oyo that in exercise of the powers conferred na on me, exercice ya pouvoir oyo eza kati na ngai na déclaré reward this esengeli to récompense bana oyo ya basi na oyo basali igwe bango nyonso bareconnaître présence ya bana basi oyo good look at them. botala bango malamu. If my work Ah, had not soki been mwasi na nga azalaki awa te lelo nde nazuka mibale na bali mbala moko napesi masanga
Igwe. Sir, thank all of you. Bon, bien, napesi bino merci. Waouh, voilà ma solo et souki lelo malamu. Alors, beta mbonda, beta mondule. Histoire ya sika ebandi na mboka ya Ebenato. Bana mboka bango moko baza ba témoin. Ba sepeli ensemble esika mo konza bengi saki bango. Bayokani, bandimi, toko récompenser bana basi mibale. Na implication pe befort na bango. Lelo, soki toza libéré eza po bango bakota ki masolo. Bapesi merci na Nwando, na Uloma. Eloko tikali bandeko, mabina, koyemba, kolia na komela. Voilà, jour ya libération. Et qu'on a marqué le col événement oyo bakobete kama solo na ba génération oyo eza koya. Génération ya banani ya bana na bango bakoko na bango pe bakokololo bakoya. Igwe. Histoire bandeko tomoni ekomi na suka. Histoire oyo epesa mateya bisika nyonso bakambi ya mboka balingi koluka kimia ya mboka basala oyo basengeli kosala. Po koluka kimia na mboka eza koluka lipamboli ya bana mboka. Koluka kimia eza kotika pe kimia. Ata lelo mokonzi akei akotika kimia na sima. Et voilà histoire nabiso Sergei oyo ezokima ezali solo oyo tomoni etikala kinde bato basala feti etikala kinde bato basepela